Frère Egola aida ki Bercy na ba prière. Mais héritier Watanabe atende loboko a libéré. Nga soki mwasi olinga wale na ba boule ke nga no to lingana. Soki oyo ki nga na balani na Lydia Kapajika. Mais kende non na asu na temps perdre temps au défilé na basi belé bato bakanisi ka générique ko lwa ndeti banjelo ba kobina na kati lokola ndeti bokomona angelo zo deso banini mais bato batala générique yango boye non na ebité mais fidèles internautes, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bon, la mission na banda partout. Na pesibino mbota trop, place vos alliés. C'est Denis Omo qui est là, ndebo mona kaka. Disons ma symbole impératrice, moi ça qui toka sur la bien, maman sociale. Babi Kalate Fondation, maman sociale, disons ma c'est besoin na pesio mbote belé si cause na Paris, Joko Luma, les garçons des disques ici cause en tout cas mbote. On a romulis maintenant na pesio mbote belé. Ndira bomona, tout ça quelque part na bandal, ma belé à René à Biré tout ça wana. Tout ça on a par rapport à l'actualité dominé sur hier, par rapport à makambo ça peut-être battu bando douter que nelo René Roba la terre, ça boy. Mais il a essayé un peu de mettre fin à tout ça. Voilà pourquoi on a une base René, bonjour. Ouais, bonjour mon très cher ami journaliste, mon compatriote. Voilà. Donc, il y a trop exalité parce que j'attends ce centre-ville, Ibaka, Glody Kabasele, Nabosanité, Arma Mokonzi. Donc, il y a une trace RDC News parce que ma solo a déjà carré avec Lydia Kapajika et Poucha Yemangengela. 10 000 fois amis d'Achati en Kouro, celle qui contrôle le ciel et la terre, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer, plus les insectes qui rampent sur la terre. Lydia Kapajika, 10 000 fois. Merci aussi à toi, Cornelia Doussi Givenchy, Willy Moucheni, mon parrain. Voilà, donc, photo. Si il y a Willy Moucheni, Dani Tsunami Bokombe, il y a Bokombe. Merci aussi à la prière, il y a Pasteur Walesa, Kabundu Walesa, ou à Piaïda Kingama na prière, et puis na Pasteur Roland Dalo. Merci aussi à ma grande sœur Grace Lomingo depuis les États-Unis d'Amérique royale qui n'allait le mois si ambongo belé. Veut dire que tous alia wa na site où à ma casse, ba lobo s'abonner belé. Rena Birazalia veut dire que ba question yo bianuze nga. Donc merci à trop. Na Paola Schengen qui lui a Londres mon thème et mon vieux Floris Aombo Azolanda biso. Merci. Merci beaucoup Lisa Massimoma social na bandeli susu moi c'est qui toka sur l'arabien on a patron tapé ça ngala mambote belé sekazali René Abiré oh sala ki wana ezala ki mariage dot près dot comment. Bon, ezala qui prédote justement tokenda qui pour nous facture vous le savez très bien parce que biso tous ba journaliste tous ba bato tous la pene na public. Voilà. Et alors public il y a un temps il faut sentir quand même sens il y a responsabilité normalement et puis na engagement au tous nango et vu les engagements au mutazala na to pe ba responsabilité mutazala nango ezo permettre na mutu moral na mutu ne ezala na kimia et puis réfléchir à bénéficier pe na ba bonne chose et puis na ba grande chose au nzambe ache liboso na ye. Voilà pourquoi René Abiri s'est décidé bien ya ko honorer moi si nae na boy nanga ko garder moi na batu ndenge ba journaliste msusu basalaka ndenge batu msusu basalaka ofandi sina moi si bata uta rapport yaka osalika kama système moi si akei donc ils ont la sens té donc vaut mieux ko respecter moi si vu que moi si nanga pas na famille moko ya batu ba priera trop donc azana na famille batu ba se respectera quoi faut repé sa valeur na motu abongi sami pe na valeur ya ngona na préférer qui na honorer moi si nanga c'était c'est 18 na la qui accompagné na les big boss ya Willy Moucheni le code 243 ya mboka oyo na absence ya le code de Markov ya Braza 242 Bayon de Mavungu yoka Jules Paul Kulumbu le jeune cadre pétrolier depuis Brazzaville balobi to robeta tourna madame après avoir aussi ça ba marambonyo surtout même toutefois il est cas qui vraiment bien. J'étais là, j'étais bien reçu, bien accueilli dans la famille. Donc, c'est vraiment, moi, si Nangama est bosso, dans internet et puis dans une décision, il y a honorer. Donc, René Abiri, dans la jeune Oyo, attendons différemment, malgré Baloenge, attendons ma vie différence. Merci beaucoup. Autant différemment, dites-nous un peu, ça fait combien de temps déjà vous avez une relation avec la fille au représentant? Ouais, ça fait au moins 3 ans. Ça fait au moins 3 ans.
oza déjà na relation na ye. Avec Lydia Kapajika 10 000 familles d'Achati en Koro. Donc toyebana kala. Toyebana vraiment kala depuis ba wana momi nanga vraiment zotanga na Shaumba. Donc ça na kin abo yebana pas après Kemikili. Donc wana pobiso nga fana na Gombe. Parler na parcelle mais na Gombe. Petit yebikara Shaumba, veut dire yebika ne maman la ba série wana au déranger jeune fille moko boy. Relation Salemaki. Donc relation Salemaki na ndenge ya normal na ndenge mabete. Donc après ko ça la petite qui okende nae. Nzambe ka ndenge ala la kate. Toyokuta encore na petit wana nga na lagi na zale na Guinée qu'on a créé na ba formation er na zongi kin formation formation toujours ma solo la presse er to kende moi 15 jours ya formation à travers RTNC na niveau Bruxelles tokuta na kina petit d'après na ki ozonga ko voilà d'habitude on mikolo comme compétition ton dernier tout monde peut Franck Stema ya to bala ya pas beaucoup de temps ça lui pique justement abi ba tu ba CP nango mais ya bali moi sakin mais pour faire no bala moi sa poto. Ouais, et ça vie à Moutouna Moutou. Franck Stemaille a préféré l'année moi Sakin. Pourquoi? Parce que à cause de la passe de déception belé na bas sa poto. Vous comprendre? Parce que tout est défaillible Moutou tout à la mabena la rapé na bola mounaï. Vous comprendre? Donc a préféré na bas la moi signé Kin mais toutefois on a préféré on a payé ndenge na ngandinga na lingé deli de sanangage que moi na mabena malamu ngamo rena birinde muna ko assumer ba responsabilité na nga vie que je me suis fait engager na famille à moi si na nga Lydia Kapajika pour 10 000 familles d'Achati en Koro. Voilà, n'habitez est-ce que famille na bango, hein, papa va boulot na ba ebio ko za moto crashaka fort, banga tolo ba ton na internet ba vidéo ezali. Est-ce que e mambutu wana forma famille na bango bandi même penara facilement bo yo ba peso mo na bango. Bon, ce n'était pas facile, hein, ce n'était pas facile. Parce que ba msu ba mon on masquage, je peux dire mascarade, et on va solo. Ça na c'est quoi? O eza boulot na biso. Nakoyamba Edingwe, Nakoyamba Weranson le roi de la forêt, Nakoyamba Kofi Olomide. Donc pourquoi batbali ko kanisara batwana balara bandoki balara banganga? Non. Vous comprendre? Balara bandoki te baza bato ba être humain ndenge mona biso tout batunyo surtout ce sont des personnes au bazana ba personnalité mo ba niveau likolo na kati ya République démocratique du Congo. Kozala na bango, koyala na bango et tout ba vie privée na bango et talinga été moi je pense je fais que mon travail. Vous comprendre? Ko qualifier ba problème ezanga nango te. Ezalaki nango mais je bénis l'Éternel Dieu du ciel. Ou à Sali Keno Renabir Makambuto le Kana Kimia malgré le combat mais j'étais toujours vainqueur. Tu as été toujours vainqueur. Joe Koulouma, garçon de disque voilà nabiso partout Azali. Est-ce que vraiment Yomoronaton au kenotique à lettre hein pour bi Keno biso to ba internet ezala Keno likambango sala manonga internet c'est pas nzama et le bien qu'on on dit que pena convaincu tous les gars na cadre ya masolo. Et là, convaincu qui nga premièrement la fille elle est vraiment honnête. Elle est amoureuse de toi aussi. Ouais, moi aussi je l'aime trop. Donc la fille elle est vraiment honnête. Et là aux ala biso moi difficile na vie olingi moi si à lokuta. Vous comprendre la zoko soit trop moi si moyibi moi si kindumba ko tambola ba makambo belé leki. Mais la fille vraiment na fandi nae na tali vraiment na zui matin au talae vraiment ko examiner. Non, à sa fille moro digne à son mérité vraiment qu'on la honorer. Donc pourquoi pas que ça l'engo pour nae. Alors ya Willy Mouché na ndimi azala parrain mais tout monde azaki na madame taya yemo. Te ya Willy Mouché le véritable code mondial wana za patron. Donc maman na biso Mouché ni atikala ki na niveau ya Paris. Il pas kozala wana do baza parrain na parrain donc parrain na marraine donc eza couple musheni nde mutu eza bangonde bat bazali ko soutenir ngai na procédure à libala oh je pense que to kende kotika bilo on a belle famille dans quelques mois donc d'autres zakans d'autres c'est préparé dans quelques mois n'a s'arrangé parce que Rena Birinaza journaliste international vu qu'il y a trop de coopération internationale ou api bayaka ko lukanga pour des coopérations je suis une journaliste formée en matière d'investigation et puis naza sous financier donc c'est un peu ça quoi ba coopération ba accord ba makambo belé surtout se mettre accord na ba makambo na ba mindele nango bayaka yaka pas tout solo li makambo. Donc date vous allez publier. Voilà, merci beaucoup merci encore trop à Lisa Massembo, maman sociale, Lisa Massembo momi non. On a serre nanga sola bien fort, dans sola bien. On peut maman sociale, no lobiga boy, ayoki. Ouais, na moni ki azala nzela mino, pour basi bala na nzela mino donc asekata muke, ya Myriam Mokonzi. Voilà. Merci beaucoup René, yo to fêté mais on a vu ce grosse million en tant que journaliste à part de mobile na habité. Est-ce que vous avez tellement ton message à mes condoléances. T'es bon, mon grosse moulure
aza vraiment un grand, aza vraiment un grand, vraiment aza vraiment un grand. Nandenga au saranate, grosse mouli vraiment c'est un grand. Moi ni grosse mouli nga relation nga na grosse mouli relation lelote hein. Comprendre ya relation mo bien kala ya batongo. Ya ba relation mo boy vraiment donc ya ko expliquer ku tebele za te ba tebele ba yebi. Wana ma sœur nanga. Wana ma sœur nanga. Donc grosse mouli ma sœur nanga. Vous comprenez? À Bali, elle a sali fait sa mariage. Nalen on a Kinshasa te mais nalen nazonga ki déjà. Je pense nalen na kin, nalen na kin. Na mwana nalen na kin grosse mouli à Bali ata invitation, ata message na WhatsApp na tika lo mona ngote. Vous comprenez? Mais esengo ezala ki ponde go moi ça sali nini à Bali quand même. Et comme la biso que non, oh ve na biso JP Dina, ve adaichu ve Katimoto. Bon, via Kufi pe atonam, yebi liwa comme la rabatuni surtout na vie. Ndenge moko pe lelo toyebi ke mutu musoki liwe bengio lelo, mutu monta ko résister même ba pasteur bazo kufa. Dans biso tout toyebi yango ndenge makambo ndenge salemaka. Tozala ka toti ko perdre ADT à Kimpui. Moment pe atonam, lelo to pe lobi pe be ranson le roi de la forêt. Akokufa, ozo ma poza mutu. Donc Sankara Dekuta akokufa. Ozo comprendre, eza nango liwa. Ezo landa batu nzela malembe eza course te même ezo ya malembe donc eza nango eloko ko bomba te eza nango liwa e ya kalango donc ve na biso atiki biso mais grosse mouli conseil nga na kopesa kaka atambwisaka vie na eka malamu ozo comprendre atambwisa vie ne bien te hein atambwisa vie ne bien te nga na lobi ka atambwisa vie na malamu parce que ba chiba o ezali ba chibindi pe ezali ba makambo ebele ezali ozo comprendre donc ceux qui ont respecté ba principe ya nature te au respecter ba principe ya famille te coutumier te ba nini tout ça au monde retomber na ba situation mo ba merde donc ngaka conseil na ngaka grosse mouli ami fan de ça à se conscientiser ba qu'est-ce qui se passe na kati ya vie na ye a luka vraiment longi nzamba luka délivrance vous comprendre mais obio to bana debe ka sert na ko porter ta conseil ta mo correction comment expliquer te na expliquer te na zolo bande vérité vous comprendre po batu mingi mai ninga na pamba te vous comprenez mai eninga na pamba te vous comprendre ve na biso dina ve mukolo ve a mukolo na ndenga osakana te vous comprendre vie azalaki na basi alaina mwasi na mususu ba mambe bele fatikala okufa te vous comprendre mais ekomika na tango ka ya grosse mouli ve a Katimoto c'est-à-dire qu'il y a quelque chose vous comprendre hein c'est-à-dire il y a quelque chose vous comprenez il y a quelque chose tsozo mwana ba tout temps sous na maison mère bazo kufa c'est-à-dire il y a quelque chose quelque chose en sur ezanini ezata mususu nzambende a permettre liwa esala nini ekota vous comprenez quelque chose ezali tsozo mona bat bazo daye na kati maison mère c'est que quelque chose ezali il y a une loko moko boina se ezo benda bat ba kufa so eloko ngo nde na lobby ezasko nzambe vous comprenez parce que eloko moko te sale makasa ke nzambe a permettre yango vous comprenez ta vérité polele yo yebi donc ils ont ka ba faire quoi à tous à la pembeni nani okufa o Sankara Dekuta akufa na epe autant comment Sankara trop bonne hein te eza dans na sepelaka na trop donc akufa na epe ato ranso le roi de la forêt okufa mutu to okufa mutu mo to tika la libanga na mokili mais na équipe nationale René Abireta porte parole veut dire que balobi mutu okufa kuna ndazate on a la team watate de biso vraiment de pene nzambe quoi mais na linga ina réencadrer petit moko bwa mwasi petit wana olangi petit na ngai te na biete nga na bika petit moko bo olangi na bi petit mo be kombone olangi petit wana azo blaguer na vie na nga Blanchard Mosaka donc moni Blanchard Mosaka ana ba petite sœur ya danger autant sur au télématé petit na nga yo fo ba salona no autopsie morale dans tout non na monde te zo marcher bien te petit ça vous comprenez ebo petit on a âge monanga âge monanga ta vous comprenez faut apprendre à respecter les gens vous comprenez Blanchard Mosaka mukolo na yo akobota endenga sawana vous comprenez petit mame mili petit faut faire très attention son na famille no ba prendre que te comment respecter les vieux yeba ke ngana ko encadrer yo petit na ngai tala faut faire attention wana respect ba ene na ote pona nini Blanchard Mosaka so postulé na famille na bino bozota bourgmestre ata chef du quartier na famille na bino mame mili buso banini ngwana zolingo poto combien de fois okenda opanza nzoto po ve nanga Blanchard Mosaka abimana yo moni ve Blanchard Mosaka a responsable ana madame na ya ala na Bruxelles na Belgique
Vous allez comprendre, une femme qui se respecte. Petit nangai. Otuli tonine. Otuli tonine. Otuli tonine. Ceux qui ont respecté ta lekino à la ranasimana. Pour yeba que non fait Blanchard Moussaka, aza mukolo na yo, a mukolo même ya maman na bino. Blanchard Moussaka, aza mukolo même ya maman ou abota yo. Donc ça na respect. A banda ko simba micro, avant même que non, yo bota mana mukili. Na ba grand frère na yo. Ceux qui ba zu tango éduqué ote, retour à la maison. Arrête. Voilà, retour à la maison, arrête. Merci Belé, na Charlène, maman de Gerzine, à Pession Mbotese Kozali, de la part de Lisa, encore une fois de plus, à Henri Ngochima, Mbote Belé, Nouch Kadjo Boke, na Pessi Binotu, Mbote Belé, nous continuons. Rena Bir, le bic, non, à Bengue, maman Meli, mais on a mis notre concert, Gloire Olangi. Mais on doit se la bien, on peut pas la ramener, boy. Te omoni ba fille oyo, ba fille ba tula, ba zozo lokolo kilo. Baba fille moi sans impact batula depuis kala moni ba biso une équipe nationale toujours parle ça toujours voyager ba marambe belé zoya donc à Nzambe na équipe nationale oyo Juvenal Penamiki le Tracy Mbelenga pro la même magique na Claudie Jansuka bien bébé na miki li babi ba karlate quoi tozoya. Voilà, parlons un peu de la musique. Par rapport à la générique, et bien en tant que journaliste, il analyse il a fallu pour le générique qui est sur le marché, il y a Ferrigo là, il y a comment Robin Mundi, le générique qui est vraiment belé. Il y a habité mon analyse rapidement par rapport à la générique. Bon, merci beaucoup. La question est très importante. Givenchy Zolanda Bisso, Floris Aombo, Motema Paula Schengen Kila Londres, AG Fafa Longa et Lojimou le tout puissant Gabi Lopoke Lingwala Ekoyate. Donc, Bazolanda Bisso, il y a Roloba Tro Ezali. Maman Sylvie Mbembe depuis Paris, maman Sylvie Kabe, maman sociale, malgré tout Mikolo vraiment mère razo solo la té mais to solo la kaka. Donc analyse en wezande boy. Au moins il fallait pour pas cap la merveille as artiste musicien congolais. Mais ma besiko ezanine, il a trop parlé. Il a trop parlé que générique ango bakanisi ka générique au roi de Tibangelo ba robina na kati le roi ndeti bokomona bokomona Angelo zo deso banin mais batata la générique ango boye non na ebité mais nga Rena Biri na part nanga non remercier Fali pour pas vraiment ba merci à trop na générique oyo beti mais esimbi na ngote zong encore na studio bandela générique pour esimba parce que ba fan na yo balingaka yo tango betaka musique bien ou betaka ba rumba bien et yo kanaka to sepelaka nango to binaka mais cette fois-ci vraiment oyo déjà bimisi oyo ça nous prouve que non na suite egoya ezelo côté donc banani o mususu batikali o ba artiste mususu batikali na sima veut dire que ba kende ko réconcilier premièrement na héritier watana betoto ya tembe pour ba générique na bango pe simba pour ba salelo remonter hein Ferrigo là Jésus de nuances abeti générique moko ya bien abeti générique moko ya bien mais micro de to zelara 5e vitesse ya héritier watana betoto ya tembe voilà talaka degré kindoki pour Bercy eraleki na prison Ferrigo là aida ki Bercy na ba prière mais héritier watanabe atende loboko a libérer vous comprendre merci to pesa na Ferrigo là pona musala makasi ya sali ya ba prière azo gêné azo prier Bercy abimi grâce héritier watanabe donc Ferrigo la bandaki ko prier héritier watanabe asala makambu pour babimisa Bercy donc Bercy a libanda aza na katsa la team wata balobi cette fois-ci pour vivre ndeki ndoki kati na nkolo donc babi générique za vitesse apanza wenze Bercy. Voilà, René Biri to comme une ambition na suka talara toujours un peu trop brusque exemple mamno kinde et habité d'abord un mot de fan balingarayo et puis peut-être bala na mzuzu au père ne peut passer belé na poto ba moni obali na habité ba nga soki mwasi olinga wale na babulu ke nga no to lingana soki oyoki ke nga na bala ni na Lydia Kapajika mais kende non na asu na temps perdre temps au défilé na basi belé j'attends